Merci Nabino surtout au Fandi Bozolanda émission le Pino et le Belakabino Polele sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pour ce nouveau numéro. Bosengaki Bobito Yoki Bakelele. Parti Sebazoloba, il paraît que ça la bambongo na bango que ça bloqué, il paraît Mutumoka Lingasa net ça contourné. Ce n'est qu'à il paraît et vous nous avez demandé à quitter sur terrain. Koyeba, qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous avons fait ces efforts-là. Tokiti Awa, la siège ya Soneka, na PCA ya Soneka, en même temps aussi président et artiste de la République démocratique du Congo. Tokiti Tokutana Mwana Mboka Adios Alemba, Tobeta Lisolo, qu'est-ce qui se passe réellement? Ministre Oyo Azali chargé normalement. Il y a coopérer dans l'artiste. Pourquoi le lot a commis à la base, il y a créé Zizani dans le monde artistique? Est-ce que Azo est vrai pour comme ma artiste est-ce qu'il travaille aussi selon la vision du chef de l'État? Parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, le chef de l'État attend voir Mouta travailler dans la vision naïe. L'artiste va se retrouver et le bien-être social est à l'assurer. Mais est-ce que cette dame travaille selon la vision du chef de l'État? Alors, sans plus tarder, je vous ai annoncé Tozali Awana, président Adios Alema, Aza déjà Nabiso, bien disposé pour répondre à nos différentes préoccupations. Oui, madame Moumouana Mboka. Merci, Nayami Bino, Naïsengonyoso. La siège, dès qu'on s'allait annonce, en tout cas, ils ont un bon mot qui sont au yo qui faut y assez place. Voilà. Et moi, Bandekonyo so bazora nabiso na chaîne nabiso. Merci. Émission za polele tokobo mamutute tokobo mapeli kambuté tozo panzande mo. Donc finga pe mutute vérité kaka. Alors président batmusu ba mituna ki babi ya mi benga ma président ami benga ma PCA. Ça fait combien de temps au asa esika wana? So ko betata moi lisolo mukie et pesa quand même ba bazola na biso moi idée. Bon, moi j'étais élu dans la salle et Azo, Assemblée générale. Quand on a été élu dans la salle il y a un mois, au Boma, Nanda Manko, n'a pas pouvoir réuter au cas, Babomi, conseil d'administration. Et tant on a dit que c'est illégal, la vue avion n'a qu'un rapport. Pendant qu'il y a un mandat, et na statut d'habitude le lobby pour remplacer le président Moussous. Quand il y a un président, il faut pour ça l'élection. Bon, pour ça la remise et reprise. Alors, salamate toke, na mokonzamboka, tozaï na poto, tozo bunda, to ça va marcher ensemble. Na 0-1 pour na libérer quand même mboka na biso. Et tant mokonza zongi tozu pouvoir, mokonza lobby na diaspora moko na domaine na ye. Oh, tu vas apprendre, il faut que tu aies un mboka, mutu na domaine na ye. Ya onga ipe na zongi tango to komi na état de droit. Voilà. On a regardé nos statuts et la société a été créée par ordonnance loi présidentielle. Mais président Aouté Kobima Vandiga na bureau n'enga changé ba onatra par société nion soit changé que comment qui a yé comme privé ba comme le solo chez Camille et comment qui a yé ah bah il s'est fait Soneka et côte sa devise sans rendre compte à signer ordonnance sans rendre compte qu'ils a créé par ordonnance loi. Voilà. Avant il y a pour signer ordonnance il faut pas abroger et une assemblée quand on a quatre bureau et l'on va signer article directeur de la cabinet mutassé à signer pour que ce statut sur lingo par ordonnance nous inséré ko inséré hier à monument à Bendinzo directeur de la cabinet et baye bisié parce que la statut de lobby et qu'on a accompagné na statut au président c'est ça mais là baye bisié à Bendinzo abi ba simisi au touche directeur cabinet à Siminaki à Bendinzo donc bref dans la société zana
ordonnance un monopole pour créer société mosusu te tango société à droit d'auteur moko eza na mboka po eza na monopole Soneka donc eza un peu à partir de là violation ebandaki wana donc moi j'étais élu à l'Assemblée générale et mandat nanga ezalaki toujours un jour dans toye tobandi ekumu tozongisi nyonso en ordre alors le statut bamusu bazoloba société so ekokisi 30 ans ekufi le statut elobi boye soki société ekokisi 30 ans eza en faillite au-dessus de yango okamati bakiti bopesa baœuvre sociale mais soki société eza en faillite te oza baintellectuel c'est la recondition tacite voilà alors biso na recondition tacite toskei na statut na biso tosala yango na adapte yango na modèle ya OHADA na homologation ya statut donc société eza mpo na 99 ans de vie ngano tokokufa tosiki société na bakoko na bakoko donc nous sommes en ordre soki oza na besoin mikanda bainsérer bakomona TV za radio te. Merci beaucoup. Je pense que l'explication est tellement claire que même moto atanga ta pu comprendre que le lot société ezali ko marcher selon les normes et règlements ya mboka na biso Congo. Alors nungu oto ezali ko kapesi faut to même na moi lisolo wana puisque bayoki mingi. Les Camerounais ne sont les cas entre Bino PCA na ministre na biso ya culture. Bozo wele la nini? Non, todo wele la côté. Omoni yo ngana to sala émission. Ce que émission ici et qui n'est pas ba oyo bazaka sima caméra. Voilà. Un caméraman, ba réalisateur, ba monteur. Si que soit monteur on baza mabe. Mabe bisinyo so ngano to sala. Donc c'est comme un ministre. Azana ba conseiller na nzinga ne ba pola. Ba conseiller mabe. Bazo sa musala mabe. Lokola directeur na engaz. Akende ko sala recouvrement na kombo Soneka azwa mbongo. Baza na sukali. Bazande lokoso. Directeur il y a ministre directeur cabinet Nganti donc Nganti a kena ko sala recouvrement na kombo la Soneka donc na droit na place à droit d'auteur il y a que ça la recouvrement donc parce que il faut peda tout tatola on a pas ça mais wana déjà Nganti aza mutako kadi na justice puisque ça usurpation de pouvoir kimoyipi bon accueilli azwa ki pena mbongo azwa mbongo tozana ba papier yango moni ku wana esali bango ke bato ministère bazwaka mbongo biso mpe tokende kozwazwa bambongo wana ok eza na prérogatif na bango te donc aza na qualité te bakende kozwa mbongo yango gu wana esali bango bakomi kokende kocréer ke baboma société mpo bango batia bango ba DG banini donc juste là tokende nano kaka voilà, je vous ai toujours dit que nous travaillons selon la vision du chef de l'État et pour défendre les lois du pays. Alors, quand déjà on apprend un directeur de cabinet, azali ko kende ko bimisa mbongo na kombo ya organe moko boyo eza indépendant. Oko bimisi mbongo ozu osaleli olié et puis bata Soneka opesi bango ata likuta mon côté. C'est là où moi j'ai toujours dit, ceux qui constatent Moutamba toujours bengaye ministre à jeune, il faut à formater justice à Mboka Nabiso. C'est là où on doit commencer. Ah oui. C'est là où on doit commencer. Comment est-ce possible, pardon, comment est-ce possible dans un pays qui se dit état de droit et zali, un individu, même si on vous nomme directeur de cabinet, mais vous n'êtes pas au-dessus de loi de la République. Ok, aussi mbongo ya batu, ya artiste, o bazo nyoka mikolo nyonso, o bazo sala musala bango légalement, oyibi, ngana ko bien ki muyibi. Fakwa. Oyibimisi mbongo, osaleli et tu es à l'aise. C'est un dossier oyo personnellement on ko liboso ya mesa ya Constant Moutamba. Avec qui on a de très belles relations, on oyibi ça y papa. Dossier yango yo tolana na ngaji wana mbongo ale wana ba artiste on surtout ils ont leur famille ya bon te papa na ngai
Baptiste dans la famille na bango pe bazo zela mo eloko ko wana je donne quelque part raison à redire mi so do ba ke buso ba ya mingi na kata masolo. Alors sikoyo bolandeli était botike ka bon mais dossier Soneka toko banda détournement on a sikoti soki mokolo yeza koya bolanda ki bien awake mokonzambo ka pesa ki ordre de 25 millions de dollars. Bon écoutez la compte 25 millions ba 12 millions ba on ba fa ko so tali ba wana ogomona 200 000 ba kit 200 000 climatiseur ba document ça tu vois parce que sur l'année un peu ça m'a tout passé mettre mbo azawana qui fa ko l'équipe tellement trop parce que société za na ba miel société za mine d'or donc on est biso toza to l'équipe banque centrale en bon oh na l'ère kala ya Mobutu baza l'état de défendre na Soneka l'état de défendre na Soneka ba futa ba soda l'état de défendre ba futa ba personnel l'état de défendre ba futa ba soda a défendre ba futa ba personnel et à l'état donc so na ebisio que monta tozana ngo et qui économie ya budget ya mboka mais Soneka za na mo Soneka za na mbongo ka budget mboka mais litabe maloba na ngai likamamo baloba na télévision te mbongo beta raté to boya baba nguna bako litabe malobi président masolo mbongo koloba raté ko beta raté c'est masolo mbongo bon litazola na biso libeki koloko ngambo te ngwana conseil général donc masolo mbongo montant tozana ngo parce que biso toleki ba banque nyonso na mbongo combien de bars ezana Kisasa combien d'hôtels, combien de restaurants, bah téléphone nous aussi comment il faut foutre, hein, combien, mais alors, on dit bon yo zana mon approche, mutasala mon mons, aza agent ya artiste à Soneka, ou à Salambongo, mais azana yolo atamona mako, oh, ouais, azana yolo mons. Il y a des salambons yo ngana yo to za on approche. Déjà dans le temps, on a 17 milliards. Il y a 13 ans passés. Sauf compter 13 ans chaque jour. Planche de billets, ça, combien? Il y a un seul bazoloba, l'État nous doit beaucoup d'argent. Dans l'État doit foutre au bichoté. Si l'État peut s'associer à la société. Alors, l'artiste, c'est pas pour faire. Donc, il y a à boire et à manger, on ne peut pas tout dire. Mais... Alors, moi, Mboko Zali, président, moi j'ai dénoncé au fait. Le lot nani azo empêché le développement à Soneka, nani azo empêché Soneka à ça la moussala ne comme ici. Toni ne zo empêché Soneka et ça la moussala na comme ici. Oui, bien non. Soneka, bah déjà à Sogoda. À Signaka, si le logo la déjà à Soneka. Déjà Sokoda a ça en tête. Il y a Soneka, n'a pas en tête, n'a pas fiche. Il y a Soneka, mais déjà Sokoda, il y a signé encore déjà Soneka. Bon et bima na fonction publique. Au Bakabola Rabalia, na ministère de la culture. Oh, j'ai les documents. Et listing na Congo, fichier budgétaire, et Zarana Komba Soneka. J'ai les documents. Mbongo ebimaka na l'état na komba Soneka mais surtout nika rabatu wana ya ministre boni Soneka non Soneka ekufa. Oh, j'ai des documents mais un état balé la Rambo tous les mois na budget na ligne budgétaire Soneka soko des ate soko tunika boni Soneka ekufa mais mbongo ezobima bazolia excellence vice-ministre Liaou ayambaki ba agent bakende réclamer mbongo na bango ndeni biso bato lega soto koti document biso mbongo ebimaka te mais soki bokoti bamiyi bakoti mbongo ebimi abeno obenga bino dans une semaine lelo tozokende soki na 8 mois bango bayebi donc comment masolo ya likolo omona nisu na budget balobi 41 milliards
ezobima po batonga ndako ya Soneka na budget naza nango mais bino bokende bozala bino mbongo te kaka bato wana ndenge Kofi alobaka non chasseur memelanga nyama wana na mboka ntango ekomi na mboka mboa akomi mboa na baningane mpe abi te iye aza na raison voilà donc masolo asoneka eza bo ozo comprendre bana mboka nalingaka na tikeli invité te ngambo mpe naye koloba na mwa ndako omoni lelo oyo ezoleka na mboka na biso Congo, il y a de ceux qui accusent les régimes actuels balobi régime ya bajusser régime ya bato bazoyiba. Or en réalité le président Félix Tshisekedi na bato baza na posa kosala mosala na logique lokola papa na biso adios azali awa, ils sont victimes d'un mauvais système ya bayeba mesana koyiba depuis kala. Comment est-ce possible organe oyo ezali kofonctionner mais bino sokoda boke bolobi ke non Soneka ezaka juste et vous continuez à voler l'argent. Monsieur Jean-Pierre Liaou, vous êtes en train de vous démener na minute bokota ba militaire ba policier ba kota na listing ya ba fonctionnaire puisqu'on doit protéger la vie de ces gens-là qui se battent aujourd'hui pour que ba protéger l'intégrité mboka na biso. Mais comment ne pas protéger la vie des artistes qui nous font plaisir na ba comédie na ba nzembo na bango na biloko nyonso bazali kosala. Et ce qui m'a encore tiqué de voir que même muto asala mbongo obiso to salela azotambola makolo ana yolo. Or si lelo Soneka ezalaki na bagwa nango, je ne suis pas sûr que PCA o azana biso a ko tika artiste wana atambola bongo azala bandoni. C'est une négligence au besoin de négliger l'artiste et un cannabis. Ça ne peut pas se faire. Nakati otomoni nalandaki na pas collègue no papi Mboma. Le grand prêtre maire Bilabel Azolela, président de la République a payé 100 millions pour ba fouta biso. Ti lelo bazo fouta biso te. Abi mbongo eza quelque part. Et mbongo eza quelque part. Mais Bilabel à niveau oyo yayi. Après les 100 millions, te ya olela milliards. C'est ça. C'est la grande star. Na biso lelo oyo. Ba Bilabel il faut baza batu moko maman Betia Kende ba baza marrant ya ba belabelo ba grand star ya mboka ba bébé man so ke kaka awa na Abidjan na Sénégal ba Tanzanie likambo utoloba batia ba artiste na banyo so na budget annexe tous les artistes lokola biso boye lokola ba Mazanza Magraza ba vandi ba artiste minene batia bango na budget en annexe l'état a foutaka bango mais sali na félicité directeur à cabinet ya Liaou ozali na bureau na ye tant qu'on réclamer ka ba salaire ya ba agent azo sona mutu moko ya présidence parce que tout pas directeur à Liaou ya son excellence tout pas c'est un artiste OK il y a za mutu ko des photos décorées aza bato artiste alobi aosona bato ya présidence abi na ba étranger wa ba artiste nyonso ba vie gloire baza na budget annexe pour na nuit ya biso te basenga ki na sala document ina répertorier ba artiste nyonso na souci ya mokonzi mboka za nango pour na artiste bati yango pe na budget annexe ezo sala ma partout ba mboka mikele ko ba Tanzanie ba Kenya ba Cameroun ba futa ba artiste na bango oyo le vieux gloire na budget annexe et pas na biso lelo omoni banzembo komi mabanga artiste pour na biso bakoma mendiant il faut les mso lancer mwekaton moi libanga pour avoir quelque chose il faut lancer paire double moi libanga banzembo otobima nango qu'est-ce qu'on appelle patrimoine de la rumba et koufi pour comme sikoyo bakoma na studio do sala na papa wemba pauvre nous allons na studio ya Marcadé na Sekbidens na moni Dadi Soso ayena registre biso na secte aussi si musique to bimi siko yo ba ina registre donc registre na ba ndo tanga ka makombo mabanga na mabanga na bengi ko ya kana pour to sa musique a bien ya kana libanda abina ngado so na tiba kombo te to kosanza na kosanzo na liaki Sekbidens azola ndanga abina kosanza parce que disque te ka mapenza soute moi mabanga ona nde sala ka moi bien
ce qui était na kosanza vous comprendre donc ningo loba que musique et baby ok biso na tango kala so que na Afrique biso nde tozo konza musique Afrique so que donc quand on parle de la musique africaine c'est nous mais le comment musique et baby place à solfège batie moi libanga moi nini musique et kufi pona nini na bakonzi na biso balingi ba musicien te artiste en général so monument eza bato ya théâtre ba sai ba Julien Kabango et Sobé ba sai tout parce que par exemple on s'est retrouvé na ba publicité moi ba publicité va au sala so qui te va kota mon voiture l'état congolais télévision nationale a foutu raté omoni ekeko a noyau ya paix justice travail artiste en auto kufa ya une année azarana kisangani ayaki awa akufi pauvre na ku ayaki na cadre na biso akufi pauvre ko asala anoyau mais lera akufi balongole na mama Evaï bazaiba bakene ya kisangani avec honneur et le ban bilabe bozo zelande to kufa pour aboyer honneur muto ti lelo paix justice travail akufi nani pauvre nakutana kine na kankokolo donc col na chemise et katani nazui carte de visite pour ayaza artiste na pese carte de visite na quelque chose col et katani après na yokao akufi donc après basali ba démarche mais un avion spécial baké kokunde na honneur artiste wa sala na rompo Mandela asala na matete wana nino mona kaona wa saba bikeko papa lufwa bakoko na mwana na yo basala biloko na présidence ba lion wana ba sai pa na ngai bazana soneka chez moi là pauvre et que fort de ko tambo les actes touristiques ba tia on ba thème oui donc pour na biso toza compter les artistes congolais mais avec Fachi, la idéologie à Fachi, on s'en sortir. Na on tala le rôle là, si Fachi, ngam tu n'as pas Fachi, joue à yamba biso nabi, mon compte. Bon, on a biso mo za souffrance 100 millions. Abi des francs congolais, nga habité des dollars, ngam tu n'as pas 100 millions de dollars. De dollars. À tous les Émirats. Yo le dungene. Vérifiez. Abi oui, par exemple 100 millions de dollars. Président de la même. Il a donné l'ordre à Kimokonzi. Foutambongo est artiste. Mbongo na papa, tout le monde a derrière, il a dit que c'est un liquidateur. Naoto yebiso abino, est-ce que son état quand ils ont la liquidation? Non. Mbongo on est bimi la combo est son état, pas liquidation. Mais ba bimi c'est la biso mutumoko au liquidateur. À l'état, mbongo eleki na compte na téléphone à mutuana 25 millions côté balongoli 12 millions car na mikondi wana balongoli 12 millions de dollars maman bakaboli bakaboli mais tant que le président qui a donné l'ordre c'est le chef de l'État mais batouné wana bakaboli est-ce que le chef de l'État est au courant? Parce que c'est là qui est le chef de l'État. Il a donné l'ordre. Collègue Nabino Mongo, Bassami, dans la Bruxelles, bon, je connais bien la pointe. Pour t'azeiko le baron, président Azumbo, artiste, pour ça dans la propagande. Fabien. Mais non, pardon, il faut respecter mon tout. Bisson de Toléla qui est président. Banal Bayibi Mbongo wana, et ça, collègue, évidemment, Batunayo, Bamesana Kokabola, entourage à ma paix. Mais sauf sur Otali, Basserait, 200 000 climatiseurs, 200 000 bakits, 200 000 ce qui conteneurs. Non, aucun artiste au souci à président de la République à Slovaquie, Bafuta, artiste. Président Dios,
pour ça là pour répartir bien 25 millions et bungi artiste mon côté j'ai les documents na kopesa yo ça na lobaka na vérité aucun document yango na lokola bayoka elengi ya ba milliards ya Soneka bali su kotika te il fait comme l'état pour bali aka bien eloko wana banda ba wendo banda ba grand calais banda ba Nico ba papa Wemba ba Bombenga ba ceux qui vendent tous les artistes ba papa Longomba ba bunda l'état les amoni que quand ça devise à boto la société ba kokate kaka na tango ya Dio Salemba ba boto la société mais ba bosani navire babosani mutango donc bakozwa biso société wana te. Merci. Alors nous avons interpellé DG ya Fiki puisque tu bêtes ce mot moi na kutu ya muta sale kekwana aza encore en vie bakoko dai azali awa nous avons interpellé monsieur Dieudonné Kabampele. Vous avez déjà fait qu'il tu as accompagné dans l'activité de ce mission, tu as la réhabilitation fait, mais je pense qu'il serait aussi mieux qu'honorer mémoire et mouton ça la même que quoi kobenga me bana me bakoko ne wana olobi na ndenge to bongisi fikir pour une seule fois pour la première fois botala quand même koko ya mouton asale la biso que oyo badba mona taka mouton na pe azalaka na moi famille na ngo et ça la honneur on a yo pe puisque ça la mana noté et des fois dans la vie il faut savoir saisir les opportunités pour marquer histoire positivement et le lot quand nous avons maman Milabel alela na émission on a 100 millions. Oh, en réalité, batoka ba maman Milebe, ba ça ba maman obiso toza ba MCP toza même pas na ba projet. Maman bazo peta déjà. Tobo tami tokomi botoso mona ba maman Milebe. Pourquoi ne pas honorer la mémoire de tous ces gens-là? Nous avons besoin vraiment que les artistes nous soient à se retrouver dans Moussala Oyo Azali Kosala. Nous avons besoin de lo que Moutunio so o bengami artiste Moussala les à la respecter. Ça vaut la peine que artiste balé la artiste appelé la kate. Artiste azote ka image mboka de partout. Aujourd'hui quand vous voyagez, il y a bambo comme Sousso Koti, Otaïka Kombo ya adios ba respecter puisque tu es un Congolais, vive œuvre. Autant comme Kofi Olomide papa Wemba ba respecter yo autant comme Ladi Esobe ba respecter autant comme il se fait quand on bino na série tozala kana mutu lokola Jules Kabangu mutuana ayebié mais si on doit pas on sait pas honorer nos artistes à Namboka au banet ba honorer bango et dossier au Tobet solo et ça dossier à maman la ministre actuel il y a culture et art. Pourquoi vouloir étouffer Soneka où ils allaient exister puisque le mot détourné plus de 75 000 mots quelque part. Olingo yiba mbongo na osala nango nini eza mbongo ya bilanga koko na bino ou eza mbongo ba artiste. Le Congo au na Congo oyo eza constitué toi na artiste bazali ba avocat bazali ba architecte bazali ba toi na nyos. Et quand les artistes font leur travail fruit à travail na bango il faut pas mériter yango banda sévère bilonga mobuto baolata maputa drapeau muto asala drapeau ya impère auti kokufa mikolo pauvre na maputa ya sévère auto kufa le nom artiste nanga auto kufa oui o asala ni et bama bilongi nyonso maputa banda Kabila le père ozali noir carré ti ndenge komi ya Fati na fundaka itex Africa na tribunal po afutaka bato wana te ba beri ba kwamba na fundi na tribunal ke itex Africa bato ba destinaka biloko wana bafutaka te na memi mundele wana tribunal mundele wana ke omona président musée abi menga na salaka a compensation na babilamba oyo ba maputo oyo na kabelaka l'état ko ba pesa bino le premier main ya ofele wana siko yebi ke Soneka mtafuta elo bafuta mbongo wana Soneka landa elo bafuta mbongo wana Soneka azwa mbongo na ye azwa 25% afuta artiste basala a compensation na bilamba ya premier main
il y a pas fête ya mikonzi. Franchement. Maintenant l'air na memi na tribunal abi menga na sa la rabino siko ba kolombo ba sengi na dans la tribunal balingi ba sala saisie. Tu m'entends? Musée a benganga na ba 7h. Oh, le président de la Soneka, oui, arrêtez d'accélérer Itex Africa, pas katanga téléphone. la pesca a bibé ko agressif. Quelques minutes, maman Juliana Lumbumba que j'ai sali, elle est ministre de la critique. Abenga président, aujourd'hui téléphone Gabin, merci Nazui. Nakati. Dans cette démarche dans l'avion, na kenya na poto. Parce que déjà mon conduit au carton téléphone. C'est qu'on a salani. Na kenya na poto. Donc nous avons qu'un seul rôle, précevoir et répartir. Toi ko soit le bol awa. Aujourd'hui, to futi ba corona. Mais ceux qui ko empêcher biso, to zoate. Na ko yebisa bino makambo ebele comment l'état za na mbongo ya Soneka. Na yebiso ya mbongo, na yebiso ya noiri, na yebiso siko ya bilamba. Donc l'état futa kabiso te musique et betaka bandaka la tilelo. Donc c'est un peu ça. Pour ce tour ma Soneka wa lekinangai aussi mana mutu. Bailton, Pullman, Bailton, hôtel Nyon soit miné. Donc, ils ont passé. J'adore les Cambodgiens, on a continué à passer un moutou au Salapas. Alors que Namoni, j'adore à continuer à bino pour un moutou au Salapas. Tozo Senga alors, tozo comme appelle déjà na Souka, tozo Senga na Mokonzamboka. Vu que Bosula dana Mokonzamboka, tozo Senga na Mokonzamboka, yemoko a s'impliquer pour na dossier oyo ezala asini. Lelo biso to na besoin que artiste azala respecté et honoré par rapport à œuvre naï. Dossier o tozali koyoka na moni président azobetela solo na ngopena mingité. Dossier ya ministre na biso oyo. Maman Catherine ayaka na même dossier wana. Nazalaka parmi bato batelemi maman Catherine ayebisaye tika Soneka esala musala pembeni yo soko za na kopa mbongo beta cop na yo attaque ministre. Et lelo na maman o pa ye alinga banda même dossier wana azwa mbongo Soneka abeta ngo virgule asomba so lupango soki vilati na mwana na poto maman de sonne ko simba te biso to kotelemela yo. Tika Soneka et pour la maman na pour développer on est sur la carte minute mais na lobaka kana maman Yolande biso lere ya ki na tête à cabinet to sepela ki ngayo na sala ki ba banderole ya minene na palais du peuple na bato Soneka ba betele maboko nzoka neto obeta maboko ya liwana biso yé kutu maman Catherine aleki 10 fois donc yé to betele ki maboko to yinde otunga ni buru na biso yé yende parce que papa ne azara ministre culture oyo papa ne atika yé yende aboma ya alinga kunda ayende akunda ba ministre nyonso baleki ye na makasi bakoka koboma Soneka te yende ye aboma Soneka ok to sepeleke to supe soit disant écrivain soit disant na mona ta beaucoup na mon côté ye aboma Soneka maman aboma ngo pete maman benda document benda mokanda na yo quoi c'est ce qu'il y a parlement ba juriste bazate ba juriste baza après parlement conseil d'état après conseil d'état nani Dieu donné Kamoulé Azali ni konzi bazali procureur général Azali donc l'état azana mboko ba juriste bazali na keneti pas conseiller président Mende conseiller juridique après sa cour na campus au président après ça qui parle dans dossier Soneka abino bino boza en ordre alors maman bendanzoto toi sauter coopérative bendanzoto parce que tikali muke to obetele siko mbunda pas na posa batwana amona lupa on est na mbunda akota bureau te donc ndenga zawa na soka continuer akota bureau te alonga na ndenga mabe ok to dans la besoin dans la combo mnene ya maman papa ya papa elebe donc yé soit la ndiba conseiller na pamba miyibi wana akota ka bureau te. Voilà maman, je pense que aucun message batela nzoto batela pe réputation surtout ya komba papa sala musano malamu tika de ça Soneka musala sa maman. Alors papa biso pour le ni bozali ko telemela
maman ministre ozali ko sala musala na minute il paraît azosala musala mabe mingi point nul ozali ko fustiger par rapport ya bonne marche ya ministère na biso de la culture et ici journaliste oyo ki ndenge président na biso auti ko limbolela yo makambo nyonso ndenge ezali biso na marié na biso toyebaki ke tokendaka poto toyekola kotanga mpo na kobakisa sagesse intelligence tout ça po toyosalela mboka mais ekomi sikoyo intelligence wana tokomi kotia yango neti mpona kotia kotrike koya kosala bamakambo moko elongo bani te mpona kobebisa oyo deja ezali oyo deja etongwamaki na kati ya mboka eloko nini neti nga boye komona nga jado de cambodgien donc depuis 77 je suis le premier musicien de vivre à la musique à Télé on a exercé musique alors soneka ozomona soneka wana tobanda kozwa mbongo nango à partir ya avenue de la Founard nga na bano ozwa mbongo wana na le yango mpe ezosila te ozo comprendre donc ezali société moko moyen oboma ngo ezali te mpo ezali bambongo partout na nti na mingi oloba te parce que président omana depleurer eza nini tricage oyo ministre na biso na bato na ye base na ye oyo azotravaille na bango baconseiller bazoposa ye bazosala premièrement premier ministre nakanisi wana déjà président se alobi premièrement ministre aye a convoqué Soneka Sokoda na baliquidateur oyo kutu basalaka susu te oyo bayibi bambongo ba 25 millions lelo baza libana bazotambola a complicité na bango bato ya leta oyo bazolinga bazwa société baconvoqué biso na ministère ya culture et art mutu na mutu ayambie na tour na ye mais ekomi mpona kopesa yango ete bato nyonso bamelomane bamona basali tricage ndenge oyebi lelo technologie ekomi évolue basangisi biso nyonso esika moko moke toyokanaki eza bongo te voilà tosali nini baartiste basi basali basangisa bino mpe na nini oui na centre culturel ya Afrique centrale awa basangisaki biso ntango basangisi biso toyaki taki Soneka Sokoda yaki le deux Sokoda même yaki et puis ce qui est grave moto ayibi 25 millions abimi frauduleusement na makala toza ba preuve nyonso ya ko démontrer que abimi frauduleusement alors yo ministre comment se fait que oya na motu ba moko d'abord il aura les bosses de Camorian ça le ministre pas dans la COP one yo moko de journaliste na ba melomane ba ene mutu kamoro na bi justification ni ya ko pesa te yo mutu ayibi mbongo ya ba artiste o yo ko iko batela o ya na ye zela moko na mutu wana un to sali réunion na pendant une semaine et demie ou 2 semaines comme ça puisque moi ba nini ezala ki ba dimanche ko sala te la conclusion nango Sokoda nyonso libali biso nyonso ezala ba liquidateur wana o soit disant ba liquidateur to lobi ke bor na biso to kotika mote parce que d'abord Soneka et salama na ba mbongo ya biso moko ba artiste l'état te nous taper ça biso moko to sala ba cotisation d'Isaïe à l'époque aux hommes voilà le président Nancy a ça limboli diango alors qu'est-ce qui s'est passé toyeko yokana que tous en a une année toujours travaillé Soneka le pour les gens bon rebelle par-ci par-là aben la mon afuta asalini afuta artiste musicien ba veuve ba orphelin ou les gens mais ce qui est bizarre na suka na moto sali ba bekana nyonso to signer to pensi que tous en ba une année Sokoda travaille na ndenge na biso travaille na ndenge na biso mais tous en cas moi ministre a présenté un ndenge mususu na conseil des ministres ak au sein gouvernement de biso toyokani effectivement ce qui est coopérative et comme à l'état donc moi si a comme habité ndenge ezalaka ndenge baloba ke ngando abongani nzete na mai ubeni na tozo comprendre nguti alors tozo kenda wapi bino bato boyekola boti bapoto botangi bozwi ba intelligence pour la makambo nyonso ce qui est bizarre biso tozila na ministre ezali a créé ne makambo ya sika oyo ko protéger biso ba artiste baza ko pirater banzembo na biso partout
est-ce que le ministre ça l'a à ta déclaration? Non. Rien. Mais belé a créé une activité culturelle. Oui, mais il y a des gens qui sont tout sala, bakoko na biso basala, papa na biso basala, biso toye ko sala, ba nyongoza na ba leta ba nini, poto zwango to jouir yango na ba ayant droit, yo yango o gérer yango na nini na nini on ba bengaka œuvre d'esprit. Et ça, la marathé attend la Sikamo. Tolobi, non, Azilaka n'est pas ça là. Son artiste a couffé. Bango ba yé, ba Zimbongo, et Kalaming Gitawa, ou a ôté le ministre Aleki, a Zimbongo on a bâtonné à l'air. Tu retournes à un parc na biso, a donné biso $10,000. Oh voilà, oh je vois que nous ça la somme Tolobi, to zo angote tikala nango. Ole ata bonde la biso ke bongo na bino ya ta uzwa. Lelo akenda na ngona ninga lomwaka yo l'état ozo bino bata l'état bozo bebisa biso mais bozo ba lelo to zwa to ndima bino bo gérer biso au moment où oliaka ba mbongo na biso 25 millions uti obunga wa ti lelo so to tangeli bino bata l'état qui balé yango ba mi konza l'état balé yango alors pona ko la combo na chef de l'état to boy ko citer ba combo ba to ni il faut to citer parce que bato nyos tu ba salir image à chef de l'état. Nous qui sommes quotidiennement bateau balobana biso bino boza pembe la fachi bino bata fachi bobana campagne à fachi depuis 2018 biso ba oboyi certes que toko cité mais nous devons dénoncer quand même toko dénoncer dans sens nini parce que mbongo euta quelque part parce que nous pour fachi ebele bakana la biso na ba quartier so monge le gna ba mona ga Tshisekedi euta na finance et l'équipe ba budget ba nini tout ça siko moyibe aye yo préféré quand nga makambele ezo de kana biso na Rwanda bino ba pays occidentaux au lieu oya malama ko traiter na biso vous préférez vous traiter na Rwanda aza na l'autre côté pour ba biso oya pe na biso to yokani l'état du par naye artiste pas du par na bango vous comprenez et ça na tina moko démarche maman ministre démarche zo sala na tika yango za na tina te parce que ozo mo soulèvement to dans le temps ya guerre biso artiste to participer toujours bimisa mbongo na biso ebele toujours kota ba studio toujours ça même pour na kofuta ngo na ba antenne to bimisa ba mbongo metinga bona sala ata 3 chansons rien que pour na makamota limboka mais l'état peut singa mbongo te mais pour la nini pour na bolingo ya ekolo bolingo ya mboka na biso bolingo pe ya musalo na salaka mais na yebi que un jour ndenge président na biso azali alinga biso mingi tokozwa kaka mais to sala nanu musala tika ko déranger biso et que to bimela bino ata 10,000 personnes na ba fanatique na biso to ela bino kuna alors na tango eza malamu te yango to boyi ndenge wana to beta déjà mbela botika biloko wana bozo sala ngo na palais du peuple na sengi na président ya assemblée soko ozwaki information ya bien te benga biso convoquer biso ndenge to déclarer boyi to ya ko expliquer makambo ndenge ezali ministre wana azokosa bino ba député azokosa bino bozo tombolaka misapika apamba Kodia c'est pas président Vital Kamerhe ata bino botomboli justice ezali kamoleta azozila bino. Merci beaucoup. Donc je pense que monsieur Toluka déjà Odia c'est pas président Vital Kamerhe très bientôt là derrière le local to komele to tinde ba extrait monsieur to ça to tinde lié atika biloko wana président Dieu donné comme le tenga mono ke une église ayoka ki ministre ayoka pe biso ba artiste donc ayoka pe biso ba artiste makambo wana lega ndenge nini ndenge balobaka la région du plus fort est toujours le meilleur yango wana ministre wana zo sala ayebi ke tant beaucoup tana biso tozala raté azo ko kosa akosi na ba image akosi na mikanda est-ce que ministre ko bana ko kosa on a toutes les preuves bengisa biso to limbole la bino. Merci na bien tout bolandi biso to beti lisolo bomoni. En tout cas, j'ai eu des larmes aux yeux. Artiste basali négligé na mboka o. Chef de l'état tala makambo, ministre de la justice, papa Dieu donné kamule tanga mona ya tikelo émission ti na ndaku, ti même na église, na Kasavubu na koya na tikelo émission Hollanda pour comprendre que il faut artiste surtout basonga na nzela na ba
droit na bango bazala honoré. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Merci à vous, Président. Nandenge vraiment disposé qui t'a tombé tel solo. C'est moi qui vous remercie. Na caméraman la mission. Ok. Merci beaucoup. Merci. Mais à Soukate passé dossier de belé. Il faut faire la page belé. Merci.